ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Pamia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Gisele Irene Masendoki wa Mugusa Abisana kwanza muna wa marangewa Toto Kinel Oh c'est biloko nanga depuis na tinda bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa biloni bilo ba ko na tinda kiko Kasa ndingoni Mo tatindi biloko ça fait 6 mois non agence nango Mais ikokoma te ve Non Rita na bilope leki nanga botala pe bato tinda biloko Muto zo ba forme musicien ala forme ndeza ba moko na studio aboka ta mutu modi bangate mon frère Rita leki nanga biso dans la côté des autres qui ngula ils ont chargé lelo Tout ça, le bureau, qui nous reçoit, il y a un peu de côté de la salle. Nous avons cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait combien d'années Angola Express Business International. Ah bon Pour les aller au Tchèque en France et qui est en Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau. Pour les autres, le bureau, on se en voiture, vraiment. Mais qui est reçoit, il y a un Angola, maman. Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Soir na ba moure zignon so ba misana kolanda Iran na Masiendo ki TV identité ya bundes o maman abino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Iran na Masiendo ki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino bande ko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te na ebisa kabino bato bolanda kabiso mama Irene ayaka pona ko sambisa batute so to yaka pona ko beta masolo ndenge na lobaka proverbe 19 et 20 po sunga onanga na suite ya vie parce que mokili eza na ba réalité ebele to bandi ko pesa merci na ya Willy Moucheni le vrai code de code d'amboka balobi moto moko bien Willy Moucheni code de mondial to bosanité Betty la patronne moi ça me bla vendenda kuna Versace moi ça longa mpiaka la patronne a Betty ya Messi Achille kapesa ndenge na lobaka couple 22 ba mourir zebiso to kenda kaboy nazo pesa merci na Béatrice Lokilo na kata Londres na Messi fils Lokilo couple tokos et pesa zuate na moni mbala moko ya be Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kata Panama ya vient na biso ya boga prêtre Zakari ba mourir maman Irene Masiendo ayaka boy ndenge nazo beta masolo ezo sala bien yo mtozo la nanga partager s'abonner na minute na za na kati ya Belgique toye musala toza chez Olga mokonzi ya Kabelo ndenge na zoebisa ba vrai chéri nyonso boutique salon et fongwami lelo ta Olga mokonzi ya Kabelo na kati ya Belgique toza na kati ya Belgique ndenge na zabe na za na kati hotel yango na zobeta lisolo oyo parce que lisolo na zobeta eza masolo ya mutu ya Hollande mais na zo pesa ba maman nyonso ya Belgique ba merci ebele boya ko soutenir eloko ya Olga mokonzi ya Kabelo toza wana ti
butu lelo le 8 février toza chez Olga Mokonza Kabelo na kati ya Belgique. Bamurene bamurezi mama Irène Masenduk ayaka boye nayebi ke sere nanga Fifi Tomo la japonaise mama na Irastine azolandanga ezosala biso bien makasi na copine nanga Naomi Muwenge de longue jambe na kati ya Luton. Merci na Jolie Musungai oracle de l'Éternel toujours Panama c'est que bien makasi. Bamurene bamurezi na bete bien za masoli ya bandeko ya Hollande. Bandeko bolandaka mama Irène nayebisaka bino Jésus-Christ revient mwana moto akozonga bientôt mokili eza na ba réalité nango ebele liso nazobeta bino leso moko ya pasi ya ndeko na biso ya mwasi auti ko vivre ngo na Congo Kinshasa. Bandeko tango benga mama Irène betaka masolo ba réalité ezo aider nayebisaka bino tobetaka solo tobetaka aubergine te mais ça va doucement mituna mama Irène masolo betaka ezalaka vrai bien ezalaka faux. Bandeko bomona kango faux bobenga nga mama Mayele po bandana bandi musala ko beta masolo nazokende 10 ans na réseaux sociaux soki ezaka na kosaka seke bo féliciter nga bo pesa nga vraiment donc naebite ba médaille ya bato lokuta poko kosa pendant 10 ans okosaka bien seke nazanga mona l'équipe basnyos ba congolaise na lokuta toke bon seke na Mayele pona ke na bino tout droit donc to betaka masolo ba benga biso partout ba audio ezalaka biso na obeteza biso moko ya pasi ndeko na biso ya mwasi auti ko vema makamoko ya pasi na kati ya Congo Kinshasa mais azali ndeko avandaka na Hollande mama Irène tolandaka masolo ndenge lobaka ezalaka ba histoire vraie eza ba biso ba mambe komelaka biso mera ninga na tokuta na situation moko ezaki vraiment difficile naza mwasi moko natikali kobala te awa na poto nazaka kana mwana moko mais mwana nanga na botake tongo na malai kokola mama Irène navandaka libala ezate nazaka na Hollande nakomaki na âge ya 50 ans nakoma kobunda nanga okende Kinshasa koluka biloko nanga koteka ndeka kodébrouiller nakutana papa moko na Kinshasa papa moko pe ya bien mama Irène ayaki kolinganga azaki na 53 ans mama Irène mona ekelanga 50 ans ye 53 ans to vivre na biso bien mama Irène to koma ko vivre lokola mwasi na mobile azaka na Congo. Mama Irène tout monde kende Congo tozaki bien vandaki pa nanga problème ezate nayebi pe ndako na ye nayebi pe bana na ye akufela mwasi ça fait 10 ans azaka na mwasi te tovandaki na biso ensemble mama Irène loko na ye kobeta sona eza mokuse oyebisa bandeko ba famille mibali tozobalela to pe famille ya basi tozobalela makambo nyonso ezaka makambo ya obomba te eza na makambo mususu soki mobala azolinga mwana na yo to leki na yo il faut yebisa ye vérité eza pe bien pona muto alingi kosangaje na relation wana andima na momo boko yebisa vérité soki pa koboya relation wana ekatana mama Irène nakenda tout moto vanda na papa na très bien alobana mingi te ayebi vraiment ko respecter bato azali na Congo Kinshasa maza mobali moko azali éducation ayebi vraiment ko honorer moi si tout naza Kinshasa nazo kapena place ke nazo penza mutu avivaka nanga avec respect mwana nanga kaka moko na bota azape wa Hollande sabala ayebi peke mama koma na mutu na Kinshasa mama Irène loko ne salinga pasi tout na utiko ke na Kinshasa mama Irène fona lobande ikambo ezalaki nazalaki na papa asali crise mama Irène crise wana ezalaki grave mobali asalelinga crise na chambre eza na ngoboka insa mabete ke ona mama papa na mama rien du tout azaki na banka na chambre normale bazo solula eloko mabe ezalaki te balala po soki mabe ezalaki nkolo bapaza mbani basara deja biloko mabe bele mais mukwani eloko mabe ezalaki te balingi balala partager nga lisolo oyo eko sunga mto za na problème à santé obombela ka batu mama Irène mobala salinga crise pourquoi na ipa no beta liso na landa liso moko beta ya mwana moko ya mwasi abela ka malade d'épilepsie ba pesa kai na libala pa ba parents na ye ba lobaka te mwana tanga komaki na zemi akoma ko bela mama Irène mwana mobali asalinga crise na kati ya chambre mama Irène na gangi na sengi au secours batu baye tozi transport to kene na hôpital tant to komi na hôpital mama Irène to bengi petite sœur na ye est-ce que na ko apprendre que papa akoya ka maladie ya ndeke papa abela ka épilepsie mama Irène esala kinga choc esala kinga choc komona mobali munene na etawana na ebisile kina eza maladie ya kalabi oui grand frère maladie oyo ya banda kala tia bandi ko bala bota kazaka na maladie ne oyo mama Irène na ebisi mobali tanga na ngina bi pourquoi oyebisa kinga ite alobi nanga na boye ko yebisa po basi mba boya nga so beyebi ke na bela maladie oyo na sima ya mwasi nanga oza 3e mwasi na lingi so na salika a crise oyo tanga kokende azonga kalisusu te bana nzambe bo partager likambo oyo esalaki mama o pasi
esali ye mawa ayebisi non nga na okende libela te eza malade mpo ngai mpe nabelaka tension nakoma kobela tension vi ke bapoma famille bapoma mokilo nakoma na batension soki longa na se crise mpo na tension yokoboya nga te mpo nabelaka tension eza maladie nakosupporte yo me eloko osali kaka mabe nasepeli nango te ntango tolinganaki na debi fale oyebisanga eta na yo abi nayebisi yo bato napesaka bango ke na eta nange eza boye mama bakimanga yango na ekoma ekobanga mpona pedro mpona garde bolingo na nga nandai kosenga nzambe asalanga grâce nakoya lisusu te mama Irene esalaki nga pasi nasoli na famille na nga bosungi nga te fale boyebisanga na debi ke papa belaka maladi oyo ebongo se ekute biso na moment oyo tozosala tata na mama nalingaki nasuka wapi na émotion nga mpe age epusani mama Irene ezalaki facile te komona mwana mobali akwelinga banda na mbetu ti na se na Congo Kinshasa mama Irene boyebi mboka ndenge baola makambo ekoma mwasi apota ye koboma mwasi mama Irene ezalaki nga pasi me nakumisi nzambe papa azongi na eta moko normal mama Irene eza raison oyo nga na oboyela ete etanke mwana nzambe mpo napesi bino bakalite ya mwana mobali oyo aza respect ayebi kohonore mwasi aza vraiment mobali même na comportement défaut eyekaka na malade mama Irene mutaluka maladie moko aza te yango beta liso nanga yebisa bandeko basi to mibali soki oza na problème ya santé yebisa moto na débit ya relation soki akoboya aboya soki akondima andima eza na basi mingi bazala malade akutana mobali na débit ya relation na ye ayebisi mobali ke na souffra na maladie oyo mobali asetai bongo misu bayebise mpe na souffra na maladie oyo mobali aboya na ye vomie mutu aboya to accepte yo ke okende kosala be ndeti nga mama Irene nasepelaki nango te nazwaki mpe badécision me ntango asoli nanga lokola mwana nzambe nayoki pasi nalobi aza mpe na droit ya vie yango mama Irene yebisa bandeko ntango oza na partenaire na yo fo ayebaka eta ya santé na yo mpo soki nayebaki ke papa abelaka deja maladi ya ndeke na ye nazala panike me ya niveau nazalaki nango te mama Irene nazalaki panike na Congo voire même nga moko tension nanga ekomai kodérange nga parce que emataki yango na ye kopesa esole mpe ya mama Irene ya mwasi ndoki identité ya bundes ebeteli promax apesa conseil na mibali to mpe basi mingi baza na baproblème ya santé babombela mibali maladi babelaka eza kitoko te partenaire non fo ayebaka état ya santé na yo c'est très nécessaire même na mindele bamoure na bamoureuse lelo oyo nazomona bana biso ya basi na poto mona mwasi aza mona ss mobali aza mona as mwasi aza mona as mobali aza mona ss me bana ss bazobana na balo babotami na poto soki bolingo na bango epusi bango na mariage bakobalana omona batie mpe balimite na vie ke biso mpe tokobota te mpo tovivre mpe longtemps amour esupportaka tout amour epardonnaka mutu aza maladif aza na droit ya amour aza na droit balinga ye mais condition yebisa partenaire na o vérité maladie obelaka mama Irene nazongaki na choc na poto nabaki na koluka opesa conseil na communauté congolaise toza na défaut moko boye oui quelque part ekozala mpe défaut te ekobima nango mpe raison parce que biso tozalaka nalobaka eloko oyo soki oyebisi mutu ke nga nabelaka nde nazalaka na sida mukolo bokobebana aofingo longwa kuna nyama mutu ya sida ekomi injure oui soki oyebisi mutu ke nabelaki cancer esila koyebisa longwa kuna nyama mutu ya cancer aoloba teke longwa kuna nyama obelaka cancer etloba nolo mutu ya cancer esi mutu nazalaka na diabete bilongwa kuna nyama nta mutu ya diabete azosakananga biso na communauté na biso maladie ekomaka injure yango quelque part tokoma na complexe oza na maladie ozobanga po lobi bakochola lobi bakofinga mais na partenaire bozali na relation amoureuse conseil gratuit mutu bolalaka ne mbetu moko fo ayebaka état ya santé na yo eza na bacrise mosusu ye mutu ayebi ndeti l'épilepsie wana bamédecin bakoki kolakisa mpe eloko mosusu akoki kosala po asauve yo en attendant bango baya ça arrive femme congolaise zwa conseil papa congolais zwa conseil bakongolais mabene biso kaka po tofinganaka me tozalaka bato ya bolingo mama alobi eza raison te oyo oboyela papa mais azalaki choqué na débit parce que petit sœur papa eza maladi oyo papa souffra nango depuis bambula mais ntongo nasali relation na papa fallait papa sola nanga quand même apesi mpe raison na ye ke basi oyo bayaki liboso nanga apesa bango basango ke nabelaka bakima ye moko kutu ameka kobomba mais ntango asala crise asika mpe akima ti lelo azonga te mama Irene
nga na oti kovivre yango eza raison na okima te po soki nalukaka mobali na vanda na ye bakalite na bacomportement eza epai ya papa wana maladi wana te moto ekimisanga bolingo nanga me naza kaka choke na moto siti nazwaki bambula na ye tosololaka tout sauf rien mais agardelaka nga eloko moko ya mabe yango wana yebisa bacouple congolaise tozonga kozala uni bacouple congolaise ekoma boza na mbetu bolalaka esika moko me moto amutalaka na badossier na ye ya ye moko na bapense ne apartageaka na moninga te yango ozomonaki bacouple mingi ya bacongolais esila elenge esila gu bazala su na gu te parce que mobali alingi kobomba makambo mwasi abombaka de couple ekoma desordre bazokeka bongo lokola banyama eza kitoko te ndeko na biso mwasi aza mwana poto ya Hollande auti kovivre eloko na Congo apesi conseil na bandeko baza na problème ya santé soki oza na relation amoureuse na motu yebisa ye vérité andima yo ndenge ozali mpo na ote kobete so ya mwana so moko asalaki crise alobaki ni mama alobaka na nga naloba te créaka problème na babelle famille mais gloire à Dieu libala wana ezalaka ti lelo ndenge moko mpe mama alobi eza raison akobomela libala te mais azali kaka choqué na confiance apesaka papa pa bombele mama minene boye mais lokola si ayebi c'est déjà fait ani eloko osala te mais mpe komela motu mosusu te lokola baka proverbe 19:20 mpo esunga biso na suite ya vie mama irene partage yango peut-être oza mwasi olingi osala relation moko boye na mobali toza mbo olingi osala relation moko boye na mwasi yaka na débit na vérité eyedaka tami oyebisa motu vérité aaccepte yo na badefo na yo ke obombela ye bolingo ekola na katikati oyo okuta babétise ezalaka choc makasi mama irene esi nalingi nebela bambulu na se na Hollande nazalaki na mobali te mama irene nazalaki na mobali te nalukaki mobali na façon nazwaki te epai ya ndeko na biso mobali oyo nase retrouve na basengen quelque oyo mama irene naboma su libala na ye bolingo yango ekatana eza nango libala te kabalinga mariage etu me famille déjà bayebani tokabwana lisusu na banda susu koluka na age oyo mama na okoka te ndenge tovanda komi na baprojet ku topambo selba topesa ta quelque chose na famille po tolonga na vie ekobo mama irene na préféré na vanda na ebongo maladi nyonso ebomaka miloko na ye kobeta site na mibali oza na problème ya santé yebisa mwasi na yo mwasi oza na problème ya santé yebisa mobali nzambe alola kopambola yo kitoko toza na partenaire no ayebaka eta santé na yo te kitoko te okozala maladi moko mpe ekozala econtagie moninga obombi pardon econtaminé disons obombi olingi koyebisa ye te oza na maladi moso kosangana na moto akozala contaminé mais olingi koyebisa moninga te eza kitoko te yango ndeko mwasi ekopesa conseil na communauté congolaise soki oke na relation amoureuse dès le début yebisaka ndeko na yo vérité nzambe alola akopambola yo nasepelaka na sincérité ya mama bibisha mwa nzambi euno en direct de 001 balobi asololaka bien makasi bongo te bibisha mwa nzambi balobi umela mwasi azalaka lokola yo oza na vérité oza na douceur nzambe alola apambola bandeko nyonso bandaka irane matiendoki identité ya bundes ebeteli promax ndenge nalobaka soki mwana moto azongi te tokutani mbala nsima ya yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt